Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. Oui, vraiment nazo regrette mingi makasi pona makambo mpoka na biso oyo. Lelo soki nombre ya biso bandikape eza mingi pona nini? Pona bitumba ya 6 jours oyo Mbemba amemela biso Bogande na ba Rwandais awa na province ya biso ya Chopo. Babubu bakomi ebele. Lelo oyo tokomi kokelela kura central na biso ya Chopo ya kura moto abomisi yango nani? C'est Mbemba. Depuis 2018 bafanda na Katumbi ti lelo nde lelo yengi koyeba na ke Katumbi akomi Zambie. Bazalaki kolia na Katumbi place moko makambo nyonso place moko, mais lelo Katumbi akomi étranger. Biloko wana toboyi yango. Biso ba personne vivant avec handicap ya Chopo tolingi makambo wana te. Toboyi makambo wana te. Toko voter ba député na bino te. Ba député na bino toko voter bango te. Et puis MNC, et puis soki oye na Chopo toko yamba yo te. Et puis okomona biloko biso bandikapé toko sala. To sepeli te. Botika mutu ndenge aza kokende akende pour ba valider. Siko makambo nini bozo kolukila. Bino bozo pesa biso valeur te. Mais Katumbi apesi biso valeur à reconnaître biso ba personne vivant avec handicap. A valoriser biso apesi biso valeur. Yo ata Mbemba yena kitangani hawa yo tomona kata yo. Yo sio yambaki biso Mbemba asa yambaki biso mkoloni. Mais Moïse a yambi biso na boko bibale moto ya mawa yo ke biso mawa. E yo Mbemba te. Ama biso ozabala na boko ya nini ya mayowa. Toboyi makambo nayo. Ba Ugandais, ba Rwandais, ba beti ba bombe na Kisangani, nombre bandikape na Kisangani. Bona Japere Mbemba. Lelo yo ko wana na nani Moïse Katumbi. Pour les places moko. Dans ma gouvernement Katanga. Pour waita azaliki étranger te. Dès le loi qui la présidence, bobia comme étranger. To boy makambo wana Japere Mbemba. Yondo timo bulu na province ya Chopo. Les lois bato kuba victime. Les lois bato sur les bongo. Bato bongo te. On a Japere Mbemba. En tout cas to boy makambo na yo. Kisangani to boy makambo na Japere Mbemba to boy. Se présenter comme na ngai province ja Litumbu la sia. Message na ngai wana koma tie pa Jean-Pierre Bemba. Biso toza ba porte malheur MLCT. Depuis to banda ki le berioti le loto zalaka ba porte malheur MLC. Ona nini? Mais abosani ke le jour wana zolo ba ke bo fungola nzela tozwa kama cheti te poto kata kama titi ya le kanate. To beta kama sasi poto fungola nzela. Lelo abimi na boloko akomi na Kishasa. Afandi bien bana na bazo tanga yepe bien na mwasi na bana. Mais biso tozo continuer ko souffrir bana bazo tanga l'école te. Basi baboye mibali pona pasi.
tala lelo ndenge tozo continuer kukufa ti lelo donc toza na souffrance mais kolela na biso ndenge tolelaka pona Bemba azwa pouvoir amata na tapiruji etake biso tobongino na vite ya kozwa pouvoir ete akende ata place tout akokota akotikala kozwa pouvoir ete po tolelaka lelo vi na biso ebebi pona Bemba message wana ekomela ye merci na chef Ibole Mondembe haye mongali jokula monama Johnny le directeur Congolais d'origine 100% Mongala Équateur Mambenga Pilipili Bende Jean-Pierre Bemba Gombo awa tozana présence ya commandant sécurité nani ya yo oyo asala tout malamu po yo zala atozo ko sabiso yazo kanga motema bibana bobanda kimia bokozala malamu sima lobby tozomona pe ate ya solo loka tozana un pas tant tosala deuxième pas biso pe tokomata tosali to tokoye kosala pona ndeko na biso nani mo congolais à part Mongala mais congolais alingi pe ba congolais tout mais il est ingrat aza ingrat ba diamant oyo biso ba militaire to bandi ko bandana este ti ko zonga ya tondisa na bandako na ye azwa ba fumutoto tu ya ba diamant ya Équateur ya partout ya Congo mobimba atondisa na ndako na ye azoko quand même pas pour réaliser makambo na biso to yiba to pamba papier kaka te hygiénique ba garde du corps rapproché bato ba yekoli kuro ba garder que ba président ya mokili mobimba même Joe Biden toko garder même Macron à Paris même Denis Sassou Nguesso to tanga ba président to le donc tozali ba spécial mais to komi ba to pamba et ko bandana mokonzi tina nga moto ya se vraiment na kati ya mboko oyo kutu papier hygiénique l'équipe biso na valeur Kisekedi aza moluba azande kone bokilo na ye na tango azonga kipoto na boloko meeting na ye awa mama Bemba Liliane alobaki mjinga na ye ya Chiluba baluba bastombola ki maboko mais le long de kone moluba zu pouvoir ya bosani biso to fongola ki nzela lokola sergent chef Moyindo alobi que non na mateti te ezalaki na masasi bato bazokufa bandeko mosu batikala ki kuna akundaki bango bakundamaki lokwa bambwa batimoli Ponclair atimoli bulu bazokunda bato même 1000 places moko donc biso to na besoin to zonga na mabele na biso ya bakoko na biso mabele ya kimbango to na posa to sa mosala kuna mabele ya Lumbumba to diriger mboka na biso omoni ba Rwandais ba uti est ba ye ba lobi ba ko Gai Jean-Pierre Momba Etumba Nasaki réconciliation na président Mobutu le 12 mars 1980 à Bruxelles na Zongaki na Mboka et je suis resté à côté de Mobutu jusqu'à sa mort. Jeudi le 15 mai 1997 na Kanchachi à 17h heure locale. Marshal Mobutu a bengisaki ngai na bandeko mibale ayambaki biso ezali Papa Sokoni Louis, ancien secrétaire particulier et confident ya Patrice Lumumba, na professeur Djembi Mwembo, ancien directeur na biso na francophonie na Paris. Ayambaki biso misato jeudi le 15 mai 1997. Tango ayambi biso tosoli na ye et puis abengi ngai pembeni ayebisi nga boye abi makambo nyonso oyebisaki nga esalami yo oza prophète nabengi yo awa mpo natikela yo makambo nakotikela yo soki nakufi il faut zila 15 ou 20 ans après ma mort obibisa makambo wana komeka kobimisa mo sikoyo te mpo bakoboma yo makambo yango ezali nini. Marshal Mobutu alobi na ngai omoni ndenge tovandi awa mindele basi basali partage ya Zaire nga natuni nga bi partage ya Zaire ndenge nini bongo bapays mosusu ya Afrique
Albia mindele bana tina mboka wana te. Baza kosala partage ya Zaïre parce que Zaïre ezali terre promise. Moïse oyo ya Bible abungaka nzela akobima na mokili mosusu. Moïse s'était trompé de chemin. Les Zaïre c'est la terre promise. Et puis balobi boye biso bazaïrois nous sommes des sous-hommes, des ratés. Tous hommes mérités mboka oyo te. Puis wana il faut balongola biso na mokili oyo. Basali partage ya Zaïre. Ezali 1. Président Bill Clinton, qui est États-Unis, François Mitterrand, il y a France, Helmut Kohl, il y a Allemagne, Margaret Thatcher, il y a Grande-Bretagne, Roi Baudouin, na Premier ministre na ya Belgique. Basali laboratoire moko, na kati ya laboratoire na bati ba savant mindele. Bango bazali mosala bango pour étudier comment ndenge nini bako réaliser projet na bango wana. Bon, place laboratoire wana ezali eyebani nanu te. Soki eza na États-Unis, soki na France, soki na Grande-Bretagne, soki na Allemagne, soki na Belgique, mais ezali quelque part. Ba américain bazui est, c'est-à-dire les 3 Kivu na province orientale au Zaïre. Ba britannique bazui Kasai nyoso mibale, Kasai occidental na Kasai oriental. Ba allemand bazui Bandundu na Bazaïre. Ba français bazui Chaba Katanga. Ba belge bazui Équateur Mai-Ndombe na Kinshasa. Pourquoi Mai-Ndombe? Mai-Ndombe, tango wa Léopold a Sédaki est indépendant du Congo. Na Belgique, a Tikaraki na Mai-Ndombe, là que Léopold. Alors, na 60 ans, nous avons mérité Mboka Oyote. Titan Boma, ba politicien nyoso. Bako Boma, ba homme d'affaires nyoso. Bako Boma, ba chef coutumier nyoso. Bako raser ba village nyoso. Ba généraux nangai o mingi ba trahir ngai. Bako Boma bango nyoso. Bako kotisa poison awa. Poison wana ezali pona ko détruire jeunesse. Jeunesse a comme voyou, bandit, criminel, bako créer sécurité dans mboka. La CIA a sali église de réveil. Église de réveil wala bako kotisa ngo partout ezali pona ko paralyser peuple, ko endormir peuple, ko distraire peuple. Alors bako remplacer biso na ba nilotique. Et puis alobi boye Laurent Kabila lokola za ko ya wana na Afrique. Yepe bako bomaye. Basali programme na bango ya 30 ans. Donc na 30 ans wana, il faut ba réaliser balkanisation wana. ONU complice. L'OIA complice. Droits de l'homme complice. Communauté internationale complice. Ba pays limitrophes nyo seza autour ya biso complice. Ba banda ko boma biso na Angola, na Brazzaville, na Centrafrique, partout. Bango sont complices. Donc, bako sala dès que basaki ma peau rouge en Amérique, bako exterminer biso nyoso. Bako tsa ba nilotique yawa et puis bako sala un monde dans un monde qui monde. Wana makambo Maréchal Mobutu ayebisa kingai. Testament wa tikela kingai. Yango wana. Lelo yo na moni tango ekoki po na bimisa yango. Makampezo ko leka na mboka moto soyeba iloba suka Maréchal Mobutu atikaki. Les gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites ça suffit? C'est ça le sujet. Je pense que dans le livre, j'ai expliqué les questions auxquelles l'armée congolaise est confrontée. Je connais très bien le dossier. Je pense que je connais le dossier plus que certaines personnes au Congo. Parce que j'ai eu directement affaire aux gens qui ont travaillé à la formation
de l'armée congolaise. Bon, des Européens qui ont travaillé en 2004, 2005, je sais, et j'ai les dossiers. Bon, mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, pendant que vous voulez réfléchir, ceux qui sont en train de piller le Congo depuis 30 ans, et qui occupent votre pays, et qui vous empêchent de parler, et qui tuent tous les jours, ils vont vous mettre dehors. Ils vont vous mettre dehors, ça, je vous le dis, mais de façon la plus calme possible, même si ça me fait mal au cœur. Les autres n'ont pas le temps que vous voulez avoir. Chaque jour, Bunagana, c'est quand? C'est pas hier? Pas avant-hier? Combien de villages congolais sont occupés tous les jours? Vous voulez avoir quel temps, quand, comment? J'ai l'habitude de dire quelque chose à mes amis congolais. Vous savez, les Hutus au Rwanda, j'en ai discuté avec beaucoup. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils sont là de génération en génération. Ceux qui vous attaquent aujourd'hui les ont mis dehors. Définitivement. Et c'est écrit. Le représentant spécial de l'Union européenne, M. Ado Ayelo, dans un de ses rapports confidentiels que j'ai pu obtenir, c'est pour ça que je me suis battu pour que vous ayez des éléments, pour que vous ne veniez plus parler comme ça, comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe contre le Congo est très, très sérieux. Les gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa. Vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites « ça suffit » ? C'est ça le sujet. Ce n'est pas ces discussions-là, machin. C'est ça le sujet. C'est est-ce que vous voulez arracher votre pays des dents du lion ou est-ce que vous avez peur du lion? Je rends hommage ici à des petits Congolais que beaucoup d'hommes politiques ou de responsables, etc., méprisent. Si vous n'aviez pas les Maï-Maï et les gens qui sont décidés à l'Est, vous n'aurez plus de Congo. Vous n'aurez plus de pouvoir à Kinshasa. Et ça, vous n'avez pas besoin de 40 ans. Hein. Vous avez besoin de gens déterminés. J'ai travaillé sur la résistance française. Entre 1939 et 1940, quand la France a été occupée, vous croyez qu'il y avait combien de Français qui étaient prêts à se battre contre les Allemands? Lorsque le général de Gaulle a constitué son armée, il y a eu quelques Africains là qui sont venus. Ils ont rejoint le général de Gaulle après la défaite de Dakar. Ils se sont mobilisés, ils ont lutté jusqu'à venir libérer ce territoire. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance à vos Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas encourager, galvaniser les populations congolaises? Elles n'attendent que ça pour que vous repreniez votre pays, que vous n'ayez pas peur. Même si le lion monte les dents, mettez vos mains dans la gueule du lion et arrachez votre pays. C'est ça le sujet. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. D'ici... Bako songe, abiso kakana.